Balandi Radio Lisanga tozokoba na programme na Radio Lisanga awana kati ya studio solo baiba kolanda biso bozali kolanda biso ndenge boyebi na ba poste na bino ya FM na kati ngoma Amsterdam na poste na bino ya radio na FM na kati ngoma Amsterdam to na ndinga be basusu mingi po kolanda biso sikani so bozwami Amsterdam ndinga Pays-Bas, Europe, Afrique, République démocratique du Congo, Afrique du Sud. Toujours ba témoignage ba feedback na bino surtout nanzela ya we totolo ba internet to pesi bino mbote mingi ya tozongisu na kati ya studio bokolanda za bino yesu kitenge tozali awa Yannick Kabao Matondo azali pe Francine Kuka azana biso ndenga ya kilelo ko kabana biso sango ya liwa ya maremisa mpona pesa pe ya témoignage Yannick Kabao Matondo sikoyo podium ezali pona yo to koti sikoyo na page na biso oyo to kosola masolo na biso oyo to mesana kosolola oyo ya vocation na biso pona ibeza vocation na yo lokola ngai biso ba activiste to lingi pona bato bazama mo mokili ba respecter bango ki moto eto sama na ndenge longo bani po yango nde ezo sala fierté ya kozala moto pe ya kozala bomoi Yannick Kabao Matondo micro za ya lelo. Merci papa Yesu pona parole kasi na kolinga ko yebisa bandeko oyo bazolanda biso na bazo zabala na biso na néerlandais que toko na ko traduire pour nabino émission to sala pour batebele basa na rolandango baso na explique bala na néerlandais alors que ils kana lingala donc ngamo ko bisika to kuta na wacht even. Dus je hebt wel van bepaalde mensen gehoord dat ze het programma aan het volgen zijn. Ja. Maar het is in Lingala. Ja, inderdaad. En ze snappen niet wat we aan het bespreken zijn. Ja. En je zegt, je gaat niet voor die mensen, je gaat proberen om het programma te vertalen. Te vertalen, ja, inderdaad. In Nederlands of in In Nederlands. Prima, dat is goed. Ja. En nu gaan we verder in Lingala. Oké. Lobagas. Donc, sikoyo, actualité ya Namboka République démocratique du Congo, papa ezali, makambo yonanu ya calendrier électoral, esili nanote, toyoki kuna, le 17 janvier, Ban Ki-moon a tindi lettre, a komi kuna, ke, bango na union na basanga na union africaine basali ba réunion kuna nations unies na union africaine pendant hôtel la Likambuya République démocratique du Congo Ban Ki-moon a obiki ya zo soutenir dialogue bon wana union africaine na côté na ye kamata tinda représentant papa moko boy azamu tamboka nini français Burkina Faso je crois Burkina Faso be Togolais comment na ye Togo comment na ye Edem Kodjo azui Edem Kodjo wana batindi représentant na Congo pour na kotala makambo ya processus électoral oyo ya na ba force politique ya opposition na o ya majorité ndenge nini kosalema esema na harmonie pour mobulu elekate kasi Edem Kodjo ngo aussitôt arrivé na Kinshasa o non yendenge za bongo azo souhaiter azo encourager dialogue kasi papa Yesu nga question nga ezali constitution na biso ndenge mokolo wana totangaki yango awa ezalaki bien établi. Constitution lobby des mandats kanga bisaka kende tika poste. Sikoyo dialogue o ndeti par exemple parce que nga nazo comprendre ngote. Dialogue oyo ONU azo soutenir na République démocratique du Congo. Eza dialogue ndenge nini papa Yesu. Bon, voilà, il fallait retourner à toi. ONU, baloba dialogue na bango bazo soutenir sur les ndenge nini. Bon retourner nga soutenir na moni yango ndenge nini. Dialogue ango kasite. Nga na porte-parole ya ONU te. Papa Yesu kasi dialogue ango ezali entre ba force et opposition na majorité présidentielle donc parti PPRD ya Kabila na ba parti mususu soutenir Kabila comme candidat na ebité candidat des élections na zan kutu komba kopesa ngubebe candidat pona glissement candidat pona soki ndenge nini te bon omoni na nyonso wana ba congolais bango mokonde baza bakolo masolo bango nde baza ba artisan ya futur na bango oyo bako bâtir yango na présent en se référant na passé
bon Nations Unies soki bako yandengwana ozobosana ke Pape Tshisekedi ye azosenga dialogue azolinga médiateur azala international. Bon sikoyo soko ozotuna bango bazoya na ndenge nini ndenge na lobi na libandeli na ezaka biso mo ba congolais iza biso photo mila example pe biso mo so to lobi ba ya ko faciliter biso nini bango peta msu batali ba bike bon Kabila ngo azoluka tatone moko ezosimba kakate ba bi bon après ba yo pesa biso pe faute ke côté msu basala ki appel biso to négligeaki bon tika pe to yakasi to kota masolo ngo siko na musika te mena pembeni soki ba kubengana biso oya bengana ki biso wana akoyeba ye moko na sima soki bebelie abelela susu biso te to evite wana eza ndenge nga na moni ndenge nga na zoloba na ndenge nga na mondeli yango ndenge mambo ezokende me na kote mosusu pe eza sikoyo ka mosusu eske eza malamu soki ndenge baza kokotisa bango na masolo wana to soki ndenge nini mais en fait de compte likamba dialogue toloba yango tomata tokita na ndenge nyonso tu nga naloba na nga dialogue wana eza nango na ntina te bon pour likamba nyonso ezala na ntina ta soki balingi basala appel na bavaleur politique bantu je ne sais pas quoi mpo baloba ke lisolo eleki nyonso dialogue eza malamu mpona toboyi te me na ntina nini oyo bato bakosala dialogue nde likambo oyo place ezali yango wana yebisanga nanu sikoyo biso toza babantu tokota nano na masolo na biso ya mozindo ya babantu mpona likambo ya masolo dialogue biso ndimaka baboma mutu na kindoki ti bon na ntango sikoyo yo babomi mutu nao na kindoki bon ebembelali wana bon eleka ndenge nini balakisi yo ke ndoki yango yeyo mutu abomi ye yeyo sikoyo ezalaka ndenge nini to bo atake ndoki wana po botala so bokosuka na likambo yango ndenge nini to bolobi nini tokundana na ebembe na biso bongo to atamamu na nsima na ntango wana boaccepte motu na bino akufa na ye bokunda akende po ata makambo wana nsima epe toyebi na bakawa so ndoki yango akokima na ete toyebi mpe na bakawa na mingimingi soki boke bokundi mpe na bakanda na makambo nyonso tu esilaka eloko mo esalamaka su na nsima ezalaka nango mpenza te makambo esalamaka mpenza ezalaka kaka ntango nanu corps eza nanu boye wana nde esala mpe toyoka mpe na batémoignage mosusu bato mosusu mpe balamuka na bapression ya ndenge wana sikoyo topositionne dialogue oyo par rapport ya exemple oyo dialogue sikoyo ezorepresente nini situation toza nango ya baélection constitution ezorepresente sikoyo nini po ndenge tozali awa toza lokola na bandoki oyo mokonzi na bango ya bandoki eza Joseph Kabila na bandoki na ye nyonso baministre ne wana bamende babosha beconsort sikoyo bazoloba na yo ke bazomenase yo mwana wana aza ja kokufa ozomona azotala me akokufa na ye kaka et pourtant bango bato baza na responsabilité ya bomo ya mwana wana po bapese bakisi bana bazopie bakisi te babitala bakisi ezali mais mwana mwaye topese bakisi sikoyo eza te il faut tosola nanu mpona liwa ya mwana na yo toyokana na liwa ya kufa na ete bozana bakisi sikoyo tokosola mwana azobela kokufa donc omoni kutu mwana question mosika eza te donc dialogue wana eza mpona kosolola mpona kondima ke mwana ngo akufa baélection esalama te na cadre constitutionnel totia constitution na pembeni ozomona bongo sikoyo toya kosala makambo nga namoni wana kaka na nsima totiaka pine papa yesu bayebisa yo ke mwana ngo akufa na ye kaka kasi wana nde lokola azobela me bakisi baza nango babi te tokopesa ete omoni mpe ewumeli mpe azozwa bakisi te donc omoni mpe kaka donc ata so topesi ye sikoyo ekomi so mpe mwa mobulu donc mpo ondima bapesaka bakisi yango te akufa balobake bon tokobota
okobota no mwana mosusu mais mwana wana akozala peka na maladi lokola oyo akokufa siko bakisi oyo toza nango tokobanda opesa yango na libandeli po ye abika ozomona wana totyaka pine totya na biso kaka pine ndenge olobaki ole tokelobela makambo yango apres ni ale pine wali ndoki yeyo Joseph Kabila na bamende totye bango kaka pine nde sikoyo soki mpe ebemba ngo akolamuka na acte pine alamuka ne kaka mais finante te obosani te ndikamo kisime bazolingo pesa te c'est la mwana kufa il faut botola bango bakisi wana bakisi il faut kolongola bango responsabilité ya kozana bakisi wana parce que balakisi yango ke baza ba responsable te pour responsable atikaka mutu akufa ndenge wana te donc bazotika nation mobimba ekufa constitution ekufa bazokondane yango mpona balakisa ete baza na pouvoir mpe balingi batikala wana donc sans ces responsabilités baza nango te donc il faut kobotola bango responsabilité wana mpona kozwa bakisi wana po même soki ntango bazobotola bango responsabilité bakoboma bakisi bapandi yango mpo babake mwana wana mpe akufa mais heureusement mwana wana akokufa nano te bokoki koluka kosomba bakisi mosusu to kosala bakisi mosusu pona kopesa mwana wana ata soki mpe bakomona na ntango wana basala mpe vengeance mbala moko soki ekozala vengeance toyebi te baseme désordre trouble chaos mpo baboma mpe mwana yango mbala moko problème eza te mais sikoyo ntango bokoya kobota mwana akozala lisusu na maladi te ya mwana wana mpo akodépendre lisusu na bango te na accord oyo bokosala na bango mpo bobota mwana na maladi wana mpo bango baya sikoyo lokola bapesa ekitu bakisi wana ebima lokolaki bango bato baye kosalisa bino donc likambo eza wana eza likambo oyo nde nalobaki yango ndenge wana eza lisese na bana biso surtout ato comprendre mais bato baza na ndako bacomprendre nde nalobi ndenge wana ndenge elakisi dialogue wana eza na ntina te eza na intérêt kaka ya bato baza na pouvoir soko otali sikoyo eza na plus de 20 partis politiques oyo bakoti na majorité présidentielle mais eza na parti moko euti kolongwa est-ce que eza likambo ya quantité to ya qualité bien que nayebi na démocratie soki ekomi likambo ya vote ezala sous qualité te ekoma ya quantité mais na likambo ya respect ya constitution eza likambo ya qualité eza likambo ya quantité te mpo nombre wana baparti politique oyo bakoti ata soki bamemaki bato mpo bakende osala feti mais eza nombre wana ya bato te soki lelo bavote nde bakopesa majorité na soi-disant majorité présidentielle toyebi yango ke peuple tango asalaki il y a 1 an pour tobosana te il y a 1 an c'est ça les sikoyo jour pour jour 19 janvier 21 tozali lelo le 22 lobby ezalaki bamikolo oyo tango bamanifestation minene esalami ya 19 bayaki koannonce misusu ya minene koya loi électorale wana banga basala po efavoriser Kabila atika na pouvoir na libela ezalaki rejeté na Sénat mpona bapression wana oyo etiamaki heureusement eza na mélange moko mpe oyo eza na Sénat na baexpérience ya bato mosusu mpe ya kala oyo bazalaki mpe na barégime mosusu na régime mosusu oyo ya liboso oyo mpe esalaki ete batala baintérêt eza ebele na Sénat heureusement soki ezalaki intérêt moko ya Joseph Kabila elingaki kozala ndenge mosusu na politique ezala mpe malamu ere moko baintérêt eza ebele mpona koluka ere moko boye kolukaka mpe basolution ezalaka eutaka mpe bakote ebele ebe voilà ntango wana bato mpe batalaki baintérêt na bango misusu oyo bazalaki bakabiliste te sikoyo baya kokufa mpona intérêt ya bakabiliste bazalaki sikoyo réaliste na ntango wana baponaki kasi sikoyo papa yesu solution oyo ndenge olobaki solution ezali soit totye moto yango sikoyo bandoki yango bapine bato sikoyo bakotya bapine bato yango sikoyo oyo sho baya na matanga bakei kokanga bango na bandako na bango bandoki yango sikoyo na bademo na bango bakomi kokende kokanga bango na bandako na bango donc bato oyo sikoyo bazolinga bajeune oyo basala makambo babima na nzela babike babusho mikolo ekomi kuna kuluna ezongi oyo ezalaka baevre ezalaka so tokomi na baperiode ya bamakambo ya élection soki sikoyo makambo ekomi kokende ekende na ndenge avo abe kuluna ezongi bapolisier bakomi kosala pato bakomi kokende kobushe kobukle bakartier esikoyo epai wapi bajeune bakoki kobima mpona kosala barevendication na bango na
pouvoir occupation oyo ezali kobotola bango badroit na bango oyo mpe ezolinga koboma mboka kasi papa Yesu ndenge sikoyo bato bazoloba bato ebele bazoloba na mokili kutu oyo ezoloba makeno nga kutu nakutani na Nigeria nani Tunisia moko abi me nga na comprendre ikisnapi yuli nite congolaise mense na comprendre bino te waarom gaan jullie niet doen zoals Congo zoals nini kom nou nini mensen in Egypte Burkina Faso Syrië ik snap jullie niet moto mosusu auti na yeso ki wapi azo mene bino siko bozalaka ndenge nini kasi likama mutu msusu auti na yeso ki wapi Francita msusu akoyebisa biso yango bien parce na ndenge biso toyebi yo oza mutu ya prophète Mukongo Bila ye azoloba bien un message na ye nini pona Kabila. Ouais, pona message na ye pona Kabila azoloba yango bien que non Kanambe azali mutu oyo auti libanda azamona mboka te azobisa biso yango clair que azamona mboka te mutu oyo ke azali libanda ya yebi bien donc azo expliquer biso eza clair donc congolais nyo surtout peuple congolais ayebi yango na message ya Kanambe parce que lelo so komona boyebi Kanambe pe batu ba yebi message que non nani Joseph Kabila aza congolais te e wutinde epai ya Mukongo Bila ye mutabimisi makambo wana surtout et puis soko ta la lit na ye e bandeli wapi à cause makambo wana donc tout congolais yebi yango et voilà a osenga pe pour la libération du peuple congolais ne ozo bandenge Nigeria on a tunisien okay. Siko papa Yesu mutune zaboy option biso to en fait option jeunesse biso batolitaka contre pouvoir occupation pona Kanambe ko kangaye ko lungole na nwana ko kange na pouvoir na occupation ezalaka soulèvement populaire awa siko kulune koti ba soda siko ba komi ko kende ko boucher siko ba point o sika ba jeune ba bimelaka siko papa c'est comme une pression vis-à-vis te pona information ba camion ama ya moto et c'est sopani kuna ebele donc bazo se préparer na oppression moko nanu etikala ko sala mate donc il faut être sérieux na situation ndenge za ko kendele même si na critiquer église catholique na balo eleki ya bango ya oserete na makamba ba manifestation mais bango ba po balobaki yo récupération politique ya bango pe omoni bazaka bato bazo soutenir bango na ba paya ezaka pasi likambo za wana nde eza likambo oyo ke répression mo mais siko batu pe so babangi ndenge ozo ngoloba wana siko batu pe babangi ba fanya bango na banda un jour pe ba ko bima kaka ba ko continuer vie et eza siko ndenge ni lokwa ba accepter ndenge na lobaki boke ko kunda mutu ndoki abomi ba laksibi ndoki wana bolobi ke to kenda ko kunda ye bokundi pe nyonso oya obosa bolandela su ndoki wana te. Mais c'est vrai, le quoi ndeti les Cambodais titoro loba Kanamba auti ko lancer défi na ba o etali ba quoi dirais-je message na yo apesaki défi yango so totel le bino papa is défi yango yo tant azo cha déjà ba et puis ce qui est très grave Kanambe na Bukavu soki na wapi na este kana chanzo loba afumboli alinga banda kosala donc alinga banda kosala rappelinga français banda kosala tribunal pona kolandela bakaya ba femme violée na est donc kala wana to fandia wa papa Yesu donc lelo yo kaka komi et puis wana nande 1 o kisha sezo lungwa 11 communes zo koma combien 21 22 ezo koma 22 mais depuis wana kala wana to fandia wa siko ezo koma 22 communes na donc nyonso wana siko yo ezaka et puis ne bazo ba calendrier électoral calendrier zo o ba pibio ezana ngosoki ya ba gouverner ezana ngo présidentiel kutu ezana ngo kutu te papa Yesu vraiment na niveau oyo siko communauté internationale ba mindelo balobaka ba organisation na bango balobaka siko eza wapi siko ezaki na Libya wa mbangu na Syria wa mbangu biso yewe makambo yango ezomona na toke dialogue ya nini teme na Libye pe ezaki communauté internationale ndemtu azaki na frontière ezaki ba Libyen bango bongo ba bombardement ezaki ba Libyen teme oba ke kolongola Kadhafi kasi ba longola pe Kanambe na makambo azosala kasi yango omoni na Burundi pe eza pe na makambo communauté internationale pe aza pe na kati wana masolo bazuluka batala nini ba osalela bon na Égypte communauté internationale
nayebi te soki ayaki na ndenge nini na Tunisie okoki mpe komituna na Burkina Faso ekokozala ta mosu exemple moko bien proche oyo na ndenge alobai na libandeli likambo eza ya bakongole bango moko eza na maboko ya bakongole bango moko il faut d'abord osala yo moko nde soki oza na besoin ya soutien okoki kosenga soutien mais okosenga te baya kosalela non mais il faut soki okoluka koyeba bakano ya mai ya moto wana yango il faut kodénoncer yango kasi biloko il faut kodénoncer mpe kolandela ndenge nini bakosalela yango mpo ezolakisa intention mpo eza na intention bango batieli bakamion wana ebele ya bamai ya moto epe bakamera eza kaka bakamion te bati mpe bakamera na banzela pona soi-disant sécurité pona terroriste est-ce que biso kuna Kinshasa risque nini ya terrorisme oyo toza nango terrorisme mais acte terrorisme et terroriste au gouvernement azosala na population bazomona ngo te 420 oyo bakufaki koto na force commune oyo wana eza acte nini de bonté kasi eza bakamera na batie mpo bango nde po baterrorize peuple déjà babandi oterrorize na bakamera ndenge wana e mpo bamona lisusu baoyo bakosala bamanifestation mpo bakende ndenge olobi wana kikulu na ebandi ndenge bango moko basalaka baviolence na bango wana bakende oboma bato bipa na bango parce que bato wana soko papa eso biso koto na diaspora tokosala nini ela option na diaspora tokosala eza kostructurer beaucoup plus lutte na biso koala beaucoup plus kotala ndenge nini ya kotia efficiency na effectivité na kati ya lutte na biso likambo yango wana kotravailler beaucoup plus pe en collaboration na bato mosusu na Europe kaka te mais na niveau Afrique pe na mboka République démocratique du Congo na Kinshasa kaka te ti na ba province omoni tozalaka na ba partenaire na biso oto travailler kanango biso kwa lisanga mais omoni likambo Congo ezali kamoko complexe o tam susu soki tobela ka awa te ke o tozabo eza pe pona sécurité ya bato bazana kati ya mboka République démocratique du Congo mais oyo tolobaka eza oyo toyebi ke bon tozomona kwa ke sécurité na bango koza penza point te boyebi yango babengisaki nga na Londres na décembre po ana kende likamba plateforme oyo ya ba association oyo na ba fondation donc ya société civile eza na cadre kaka ya kolokotala makambo po na République démocratique du Congo ndenge nini ya kosalela makambo na ndenge ya bien en collaboration na organisation oyo ezali kuna tozala pe na ba plateforme na biso awa oyo totravaille na ndenge wana eza na ndeko mosu azalaka awa pe akontaktaki ngai ye pe azali mokambi ya lingomba moko awa boye na mboka Pays-Bas na même cadre oyo invitation wana oyo ya Londres oyo Angleterre po tosala masolo yango tokokoba nango ndenge nalobaki oyo ya koloba tolobaka soki komi pe ata na masolo oyo boye makambo mosusu toloba te tokoloba pe te tokomi na suka ya programme na biso tozalaka na 30 secondes topesa au revoir na balandi na biso radio lisanga na pesi ezalaki ya bino Yannick Kabwa Matondo na pesi Anne Ekebom mbote na bato nyonso balandi ngai oui topesi bato nyonso mbote balandi biso bye eto pesi au revoir na balandi nyonso radio lisanga wana ezalaki ya bino yesu kitenga na studio tozalaki na Yannick Kabwa Matondo pe Francine Kuka to pesi lisusu courage pe bacondoléance na bafamille pe baproche biso mosusu peuple congolais mpo na perte ya Maremi Sambu na ndenge atiki biso samedi na mboka République démocratique du Congo weekend malamu bye bye nasengi yo tikala na baleki na ngai naza na espoir nayebi ke koteya futur na biso esimbami epai na yo nayebi ke okobatela biso okosunga biso mpe tokokoma bato na esengo